po nakomaka na niveau moko tango nazotala ba combattant misusu makambo basalaka yango mona na niveau moko na qualifiera bango pe ba combattant moko bangele bongi. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba combattant tout fi o ezake nazomona pe na ba commentaire. Mutu mo mona utali michopono monika vanda en Europe. Mais azolo banaman mamona badiamba wano meli ezolo biso bilobela tika mamba badiamba wana kimbango zaila nzambe wapi boni L'homme prudent voit le mal de loin. Ngana yokaka na swaka benjiri ya mutu mota zo mwana quartier na ngai. Voilà. Démarrer. Nazo yoke vraiment na voix na ye. Na ebike Oentel a masqué face. Mais alo baka si Satan aussi ça na ebseka au monde ozana. Tout fina yo. Ozong Célie. L'homme prudent voit le mal de loin. Allez. Cerveau na bino tant batu lokola biso to linga to zongi sango na place. Pour vous comprendre les années ti balongoli bino vunga ne longi. Pour vous yeba ba pasteur wana, boyeba ba président ba to la bino na ba ministre. Boye baba tu nyonso yo ba musicien na bino wana mais faut ba fungola bino miso. L'homme prudent voit le mal de loin. Viens les gars qui na simba zigita tiko. Voilà, na zigida. Na tipka. Nombre batu bakateli bango il faut ba pesa bango. Yango nazo bisa bino ti bozo ndimela nkolo Yesu Kristo. Batu wana tout bo ba no vérifier. Ba ko wana. Bon mona ke mwana kimbango na kati o ayebi komba kimbango na kati azate. L'homme prudent voit le mal de loin. Muta ope obimisa ke na kasho edi ka peine na akoma baba bino to luka bata ba kata elo le mutonde edi ka peine et puis yo batundeki ba bosanaka mais pour ko kanga Philippiens 7:17 Philippiens 17:7 akangi pour ko kanga Matthieu 4:24 akangi pour ko kanga Apocalypse 100 akangi piso misoki kombi akangi mais bozo bosana na bino ke edi kapenda zali banda. L'homme prudent voit le mal de loin. Pourquoi tozo bosana salaire ya Kabila 600 combien de millions entre taba enseignant ou bako enseigner bana na biso bazozwa et le côté mais mutu moko boye attaque kuto na ki pension mais il faut azwa kaka monta wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà. Coup d'état wana ya makambo nini pe ke sala mapona nini. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Merci fidèle internaute, merci pour la confiance, pour la fidélité et pour la disponibilité à temps pour pesa kabiso toujours na tolo la vie et yango sala ka force na biso bambote na bino nyoso partout bozwami partout dans le monde à travers tolo la vie yango to mona na kaboy lelo to yambil susu man mamona pour que to décortiquer en tout cas bemiso to sana man mamona to yamba na biso bapel mais bapel o to zozwa en tout cas ezo senga ke to zonga al suna man mamona et puis ba question o bino bozo tuna biso bozo tindara to tuna ye yango vraiment ezo senga ke to lukara toujours man mamona alors na maloba na ye minga lobaka toka koyeba vérité nango sima soka lobi likambulelo komona lobi esalami toza pe na posa bo contredire ye soki maloba o alobaka eza lukuta bo luka bo contredire ye to sala pe ba débat sérieux yango mais jusque là tozo mona kaka bozaka ka kimia donc c'est-à-dire ezo la sa vérité o man mamona lobaka eza vraiment vérité et yenge man yenge mbuta boni libota bino nyonso boza malamu. Oui biso toza malamu boni bino pe matondo mingi to sepeli suko yamba bino na mukolo lelo na kombo ya balongo batatu balongo na kombo ya yemoko yeme kimbango diantomunwa tata mokeli alikona se to pesi merci mingi na nzambe ya bayuda nkolo Yesu Kristo to pesi merci mingi na nzambe ya batu ya kona ya west to pesi merci mingi na nzambe ya batu ya kona ya sud pe to pesi merci mingi na nzambe ya batu ya kona ya nord to yebi ete na bakona na misatu toza na Krishna toza na Buddha
toza na grand maître Jésus toza na mfumu kimbangu molimo centre yango il faut kozongisaka merci na bato wana nyonso bayaka na mokili matondo. Merci na Papi Gentolo Belavi, merci na Washington 4 fois prêtre les grands pays donc Sayo Mawaplein, merci na batu nyonso bolanda kangai Patrick Ndambi depuis les États-Unis bambote na yo et de Max Mayas bambote na bino nyonso boza ba oyo yangai. Alors man mamona pona nini makambo mingi lobaka tomona ka sima mikolo ko kisamaka. Alors ezaka nini? Bon, ya liboso biso na bino tango boyaka na ba micro boye ezala pe ba makambo susu ebimaka oyo ebetsaka bato mabako. Nasengi na ba yaya na nga baleki na nga bandeko na nga oyo baza na diaspora babengami na kombo ya ba combattant. Soki nga ndeko na bino na debordaki nayebi eloko oyo balobaka pardon bolimbisa ngai po nakomaka na niveau moko ntango nazotala bakombata misusu makambo basalaka yango monaka na niveau moko na kalifiaka bango mpe bakombata moko bangele bungi me na kati na bango ba oyo mpe ya bangele bungi te bazali ovumaki olobi likambo moko mpona bakombata oyo badekonaka abi peke papa mamona no ofingi no biso susu ngabi no na fingi bino te abi molobi ba kon émission bosalaki na mama Rebecca olobi ba tango batunyo pona ba combattant olobi ba combattant tufi mais ba combattant tufi ba bite ke yonde uza kuna na poto muto uza combattant tufi to yo muto uza na Congo uza combattant tufi ba combattant tufi o ezake nazo mona pe na ba commentaire mutu mo mona utali michopono monika vanda en Europe mais azolo banaman mamona badiamba wano meli ezolo biso bilobela tika mamba badiamba wana kimbango zaila nzambe wapi boni nana episoka nzamba za mu Congo yuma moko boy omoni maki alaki sio vraiment que non abandi ko finga yo tant sous papel oyo ki ponga na yo kaka na zwaka benjiri ya mutu mota ozo mwana quartier na ngai voilà adimare nazo yo ke vraiment na voix na ye na ebike oentel a masquer face mais alo baka si satan aussi ça na ebiseka o monde ozana tout fina yo ozong selie race de chien voilà parce que vous comprenez makamanga la zo salate vous comprenez makamanga la zo lobate so natangi komba Simo Kimbangu Kiangani parce que natangi kombo ya Brisili to Jetili rien natangi kombo oyo ngana zo mona ke fona valoriser ngo quand même voilà aliyo et que ça le passe na nini bo banamba moko finganga et puis to ya ba biso to ba combattant mokolo ya poto to la giso yo asi batunyo so bamvia ka poto wana voilà mutu muso akokende pe poto tete mokolo donc ndenge nzamba sa ela so pourquoi ba vérité na ozoksa mingi bato parce que et puis ba vérité ngala zolo bana zolo bango na bana poto te nazolo bana bato bazo diriger Congo nazo contrôler injustice man mamona mitango yoso benganga eloko nazolo ba so bomoni ngalo ba combattant tufi bolimbi sangai voilà fallait na s'adresser kaka na mutu oyo abandela inga mabe palo baki aza combattant ngala oya poto te do yo basala oso ke poto kanela baninga oyo baoyana baokuna bakota te tondene yo na kanela kyo mais bayaka na bawana Congo kimia siko tomba bakanela biso bakanela biso bakanela bino bato ba vérité pour dire bayaka luka bango te ba combattant oyo bazo kanela bato na poto bazo kanela nde bato ba détruire biso culture musicale bakanela bango na poto politicien bakanela kaye na poto pasteur bakanela kaye na poto et no rastaman me am rastaman no violence man jaman azamuta no violence kutu bino nde bana poto fobo idaka ngai nakufaka miate
nazanga kechi nazanga ba motivera loba mingi ba vérité bima trop parce que bato wana bayebi ke moye bakanganga eza te moye babomanga eza te naza na jour nanga ale yuza kuna ozofinga mani mamona ntango mani mamona koreplike ke bato kombata tufi na oyo malamu batie kaka bango na kati oke bino bozosalela positif nalobi na bino te nalobi na bakombata oyo bafingaka baninga kombe eza ya kofinga te injire eza position ya bafaible eza position ya bacananéen voilà position moko ya babombe éclate les injires injire ezalaka naturel epe eza babengango nini héréditaire soki tata na bino abota bino abanda kofinga bato bokamwa te ntango bomoni motu na te vazofinga bato tel père tel fils biso soki tata na biso alakisi biso non violence kofinga te na oya ofingela nini nazomonisa vraimen ke bato oyo ya mokili oyo tokoma dede netre na phase siko phase ere esangana na netre po epelisa mwinda normal phase azolekaka likolo phase azolekaka likolo voilà ezotumba bapareil papa yango wana bolimbisa ngai nakotikala kozongela so parole wana te dito ya maître Ngoma merci na conseil master nanga Richard Loimba merci na conseil vie nanga le Kasumuntu merci na conseil vie nanga Steve Pena yangala merci na conseil bandeko nanga obo conseil nga bino wana na sepeli mingi na conseil na bino sans oublier conseil spirituel et conseiller physique moral oalandaka émission mobimba après azongiseli ngango koko seruti donc toza ensemble mambolo bai na ngai yango nazongiseli bacombattant balimbisanga mpo toza na même combat voilà toza na même philosophie nga sikoyo nazokofaire oblige bango baya tobunda awa ya pays pays vraiment eza te lobi kaka nauti oloba makambo il y a 2 semaines mais na 2 semaines oyo position pays emonisi vraiment ke edie alors na profiter pe na tunumba moko question man mamona ozangunza na nyonso oyo elekaka na pays oyo ezoleka na Afrique et surtout na pays na biso RDC et pona nini te kimbangu alakisaka et puis olobango avant au prévenir bato parce que tout mona awawa kaka mikolo eleki na mwa moko accident salami tellement na matadi kibala courant et bomi bato awa na changu pe mutu ke sali accident bomi ba mama na batekaka côté pe bato bakufi alors pourquoi tant bomona kayango bolobaka mbala mo boete me bolobaka na ba parabole pourquoi te ana mboko bazana besoin ba yoka ba Denis Lezi ba Kiziamina ba Sikatenda ba Walesa ba Sonika Futa ba Loshima ba Jean Naniawa de la foi ba RTVS ba fungula na ba TV Kongo ezana besoin yoka bato wana mais nazo yebisa yo omoni bato wana tout bazo kufa soko vérifier bibembe wana oyebi komba kimbangu na kati ya salakati comment ça na bato nyonso bakufi oyo na salami na matadi kibala comment est-ce que singeke kata na autant ko les bato mais boyebi mokilité bozo comprendre te vous adorez ce que vous ne connaissez pas bangunza to mona na musika mais ato yebisi bato yango kongola ondimelo te aolinge salama. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pasteur Nabino yalimete petit wana na mona kaneti madiata. Waza forme so epe mwana madiata na yeba te so gimbi. Alakisi mutakala na yena TV. Alakisi ba bêtise na yena TV. Amoni sibino kazana temple gege. Mais bozo kende kaka. Pe banzembo na yezo beta tina babar tina ba famille.
boza bato ndenge ni peuple congolais nzambe mamonisi bino ke pasteur bolandaka oyo na banzembo na ye eza nango ki diabolo mais bozo landa kaka politicien oyo ndenga yeboye azo lempa bino na bapolo na mwa ba $5 akokosa bino après po bomona déjà bokosama mais bozo landa kaka allez cerveau na bino tant batu lokola biso to linga to zongisa ngo na place po bo comprendre zaneti balongoli bino vunga ne longi po boyeba ba pasteur wana boyeba ba président bazotiela bino na ba ministre boyeba batu nyonso oyo ba musicien na bino wana mais faut bafungula bino miso nkolo yezu na bino tanga lobaki na ba disciple na ebozela jour à Pentecôte bazelaki te bazelaki tant jour à Pentecôte yaki batu ba parlaki a langue bazalaki voilà batu ba monaki bazalaki mais comment Congolais zo comprendre te que il faut bando mona abando yoka abando comprendre parce que tu as dominé sous la puissance du mal tozo sambela oyo to yebité ali batu wana tellement baza branché na esprit supérieur wana bino ba peuple bo sambela ka bazui vérité ba komosa ilango ali bino bo bimi ba sacrifice humain boza ba sacrifice ti bo vivara neti na battoir batu ba vivara na Congo na kombo ekolo Yesu Christ boza na battoir jour bana bezo ba boma bino na ba politicien yo ya to moni ba accident wana mais za bango eza banani makamba ko bombe sa susu mais ba lobby c'est du pire primacour et quoi déjà na katia temple mutu ko maîtriser l'esprit wana titenge Yesu atikaki azate bazo luka ba pesa ngo mutu sans kwezo boma kaka bato bonzambe ya bapaya ou ba kontina biso ba ye nango ba planter batata na bango mutu ba bandaki makambo wana ale batata na bango ba kufi basili bana na bango lisusu ba ye sina loba na 2015 soki tata no saela ki makila azala grand politicien na mboko ato komi na place oyo salisa Congo au salangote pour suivre les pères Olanda lokola tata na yo mobutu azala mosali ya nzambe te ayebaki nzambe te mwana neso azwi pouvoir na mboko aolakisa biso nini makile beba Tshisekedi yo banda omoni na groupe de prière to na kimbangwiste to na église ni abanda okene yo soka la groupe de prière mo dimanche Yesu azali papa Tshisekedi sambela no yo soka kengo wadonda za mundimi abima soki wapi oh kamita tu mundimi akinkukuza siko batu wana basaila gidi abulu ba père wana bana na mo baba ndo diriger biso ba osaila ni mais président Fachi aza Philadelphie on a évité ya banyanga to ya bangala to ya baluba to ya bana yo on a combat en Philadelphie ce sont des églises importées Baïko impose on a Congo sous couvert que vous priez Jésus-Christ en temps vous êtes en train de prier le fils de Lucifer l'étoile brillante du matin c'est l'enfant de Lucifer Jésus que vous adorez grand monstre grand démon on va détruire le peuple à Congo pour peuple congolais comme à dénigrer ba boma et ba sakana et ba soubile ba violer ba cracher à répondre à rater. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Da ba bomi o mayo au limbisi. Bomi sur la Brazzaville wa. To limbisa. Ba Brazzaville ba katsaka wa. Azongipe. Bazo katu tete na ba frontière ba est kuna. Bazo violer bana mikeya ba 7 ans ba 8 ans ba kokobara ba 80 ans. Ozolo bani. Parce que pourquoi Babilo connaît la biso c'est une malédiction. Bo abandonner ba original la bino, bo accepter ba Dieu des balles.
Soi-disant, Dieu de Balouana, comme matérialiser les frères, na costume, na jeep, na église, na drum, na sainté, na nini. Avec les mains côté. Bien vêtis, avec les mains côté. Pour prendre les femmes en otage. Il y a toujours alléluia, qui Dieu soit avec vous. Basia ba japonais héros bazokanga alléluia. Basia bendien héros bazokanga alléluia. Mais vous prenez nos femmes en otage de lundi à lundi. Du 1er janvier au 31 décembre. Qui vous a dit ça? Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans notre pays. Divisez-les pour mieux régner. Car les Noirs connaissent leurs ancêtres. Et les Noirs adorent leur vrai Dieu. Les Noirs ne connaissent pas prendre une femme d'autrui. Les Noirs ne connaissent pas voler, détourner l'argent. Divisez-les pour mieux régner. Montrez-les, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Montrez-les les alléluia, les versets bibliques pour les faire endormir. Chaque fois, il faut leur dire que errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et par après, vous amenez la Bible. Pourquoi vous amenez la Bible au Congo? Et même peuple wana boyeli bango Bible, même peuple wana bozo boma bango au nom de Jésus-Christ. Bozo tinda peuple mususu et viola bango au nom de Jésus-Christ. Et dénigrer bango au nom de Jésus-Christ. Et vous amenez Monisco ici dans le pays Nabiso pour faire planter bango. Par an, bazo bimisa combien na Monisco pour ne pas foutre à basoda na bango. Nabiso basoda ba lelaka. Mais il faut aller là parce que bayebi nzamba soloté. Makambo la nyonso eza bonzambe na biso kaka to bongisa. Yango Monisco ba Tshisekedi, ba Kabila, ba Bemba, ba Failu. Kushu wana ya ba politiciens si ba comprendre que bato ba kitiba. Biso to betaka jeu de cartes to vivant na bana na biso po bana na biso ba remplacer biso nana biso bino ke bana ba politicien ngali fo bazonga ba politicien président Congo fa utana ghetto mais na mando te kandunda tala batu yo ba père na bino nanu basali mabe na mboko yo. Na banzamba ba paya, ba rose chrétien, ba magicien, ils ont sacrifié des gens. Et vous aussi, vous voyez, beaucoup de même système, il y a sacrifier bateau. Ok, na musique, pour ça la succès, il faut sacrifier bateau. Ok, na politique, pour ça la carrière politique, il faut sacrifier bateau. Hein? Même les pasteurs. Eze nous lokomo moi kutu ba makamususu atolo biango tellement ba kondia mboka ba ibike za bongo mutu oyo alinga boma ba temple na biso. Chaque rond-point ya Congo ba kunda bandundu na ba Rwandi na Congo mobimba domination ba Rwanda ba dominer biso eza ka charnel te eza so spirituellement. Basala suba dernier moto ataba okata frère no talaka batu bakati frère no mutu na misu na yo balobi lala mama na yo lalipe mais ba yawa ba komi ba général ba colonel bazana biso wati lelo en tout cas celui qui est à la tête du pays c'est notre frère qui nous en plus moi na poto yebi histoire wana banda ventre mère neti to komi lelo boy mais bazotika na coin tout stratégique colonel moko mona tamso rwandais bozo loba pe rien bozo tika pour quelle raison tozwa batu bazo diriger biso ya modèle oyo na pays oyo pays na biso pays de nos ancêtres oyo nga na yebi na oyo tata lobaka kati na nga soki bato vraiment bazana ba branche bien vraiment ba récupérer bato net biso to ndo yebisa bango délivrance à pays oyo ba corrompre yo man ba corrompre
ba corrompre ngana corrompre ba peso mbongo ba peso jeep ba kangi yo munoko to mona ba discours na yo échanger omo faire koluka ko faire comprendre bature nde makambo ezaleli bayat batu baza batu baza na mokili yo mona mani ba ko makani sona kutu de la bango te parce que tina zolo robona za émotionné voilà comment batu faut ba kufandengo wana bango balobi non ndenge singeleka wana place wana bon ndenge avion le kaki na simba zikita tiko voilà na zikida na type ka nombre batu bakateli bango il faut ba pesa bango yango nazo bisa bino ti bozo ndimela nkolo Yesu Kristo batu wana tout bo ba no vérifier ba corps wana bo mona ke mwana kimbango na kati o ayebi komba kimbango na kati azate oh bato balata ka basini ba kimbango boluka bango na so baza tous ala ka toujours au monde na epsa petit wana tout ça là une émission pour Rebecca monde tout ça une émission au bala aux ombala bien tant tout ça une émission ko jwa kimbango te papa kimbango wana jwa ka mamfumu kimbango au monde aux libala petit wana bengsanga na mariage na aba mamemano wa mystique jwa micro expliquer ba tout témoignage makambo epsanga bala pe mbala bien deuxième jour ba ke Dubaï bakitele soki libomo na Dubaï pe na ebité pona mona ke déjà comment il a système voilà nazo epsa bino ba peuple diaspora vous êtes des immigrés pays na biso et pour nous récupérer, il faut un pionnier de la République. Deux, il faut changer l'hymne national. Au moment où l'hymne national la canne, il y a pas plaisir. On a pas tout l'hymne national, on va se sentir, on va se faire. Mais il y a bien ce comment est rituel. Debout Congolais. Donc l'hymne national, il y a mawa. Vraiment. Kasi debout Congolais, après vous la moussa congolaise. L'hymne national, il faut tout changer. Il y a terme dans l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Quel pays vous êtes en train de bâtir? Vous êtes en train de nous détruisons ces pays. Voler, soif d'argent. Vous avez dirigé le peuple. Na minitio ba matérialiser na mundele ba pesio ba soldat ba pesio ba arme ezana moment moko soldat ozalati garde du corps ozalati kolo mokili azawana bazo tuno pona peuple congolais osala kinini comment expliquer ça Mobutu akufi bana neni yoso mibali basili na yebite sozo comprendre. Bana tout. Ça fait parmi les questions ngana tuno. Pourquoi Mobutu bana na etu ata moko za bakosila bakosila pe bakokoma ba pauvre ya ba pauvre. Même Kabila wana. Joseph Kabila. Ako payer coca. Soki ba okangete na berere. Soki ba okangete na berere na bango asala. Ako payer coca. Yaza de milliardaire. Ako payer coca na coin. Yaza mbongo. Mbongo ni ba apero wana la ka président ma utaka pays mususu ayaka tala ndenga koma lelo. Ama okimba. Botike tam sope na wenza liberté na coin mobo. Ikezala na momango. Kwa mai ya bai. Kozala oui batu misusu bazala na ba venir zo mona kaka baliaka 22 heures. Ozo yebatina te. Omona bana balali we ola musabana bolia. Isagani. Eza ba karma te. Tangu nzamba chaki ona mukila liboso. OK. Osaila ka batu nini? OK. Tanga jongsi ona mukili facha ona pala père moboye. Akembi sakayo. Man yo. Ona mage no. Ofungwa me mama lobe we fungolinga ke fungolinga e fungonga na ndenge moko boye. Alors man pourquoi ba coup d'état? Tu koyoka vamoko ya coup d'état a na Congo. Te coup d'état na Congo. Tejo passé kaka tu koyoka. Ngapi na okaki ba makelele wana.
mais coup d'état na Congo esalama nango te wana ezaka bazotondisa baparmalès na bango po bayebake na telle date coup d'état esalamaki. Est-ce que eza te mpo ndenge ebimaki ke na Afrique basiblaki mwa bapays mo biso mpe todiembe na kati to eza vraiment toza na baproblème na Congo ya coup d'état te problème toza nango na Congo nzala toza la problème ya nzala yo asiri bato ke ezali nango lokuta oh mais wana tu eza kaka baje de dame na bango te bobenga ngo ni babese politique base comment si coup d'état basalela yango bongo politique base ya la coup d'état basalela yango bongo ah bazoto bato bayuma to ndeni coup d'état basalela yango bongo basalela yango bongo te il faut bandaka nzambe na bango wana ekota bamakambo yango e permettre banini coup d'état c'est salama ekoka Moses Kabila siko so balobi baboma Tshisekedi ya Kabila uti na bolobi yango te moto mpe bobimisaki na kasho edika peine na akoma baba bino to botluka batanga bakata elule moto nde edika peine et puis yo batundeki babosanaka mais pona kokanga Philippiens 7:17 Philippiens 17:7 akangi pona kokanga Matthieu 4:24 akangi pona kokanga Apocalypse 100 akangi piso misoki kombi akangi mais bozo bosana na bino ke edika penda za libanda il faut yebisa biso nani aboma Kabila le père nana comme si baba boto tuna makambo wana te 500 millions 535 000 dollars o bapesaka José Makila pour l'aéroport ekendela wapi biloko kolabulisaka bakongole pourquoi tozobosana salaire ya Kabila 600 combien de millions entre taba enseignant ou bako enseigner bana na biso bazozwa eloko te mais mutu moko boye attaque kuto na ki pension mais il faut azwa kaka monta wana coup d'état wana ya makambo nini pe ke sala mapona nini tout parler sur ba coup d'état wana te tout parler sur vie sociale bateau niveau ni bateau sakanela na mbongo wa Congo parce que nos frères qui sont en Europe nazoyi bate basala ba système et tout ndela ki paranitaire voilà yango nga na yebisa bango oyebi soki kaka ata 1000 personnes combattants misu bakite na bangola po bakita place moko te kite na bangola misu ba Brazzaville banini bakoti to bandi ba makambo kolobaka na po arme leki munoko ezate voilà arme leki musique oyo reggae man ba jaman ba betaka ba biso to betaka ezate yango monisiko bato wana telema ba préparaki babi pour endormir les peuples il faut to financer ba distraction comment expliquer ça na pays oyo sombi de masanga ba bakisili yo moko yo fele et puis ba reza à la portée de tout le monde soko meli clairon moko ba pesi occasion mo masanga mais il faut mon ba jeune ba 18 ans a tu vraiment mulanga promotion taillant y aura après ce conseil ça y splendeur good na betango des fois bon ya primoso ya pio kutu utali âge 18 ans okele mao oyoki mawate ou regretter Congo ya lobby parce que les Félix Tshisekedi les Kabila les premiers ministres là les ministres les bourgmestres les musiciens là tous les enfoirés là bana na bango tanga bien na be code moko pesa na ba kombo ba ndeke soka djika saini apumbwe les sauterelles les bambinos les hirondelles les moulières azandeke tu va panza na matala na sima yoko ba kombo les sauterelles biso be code tout tanga yoko ba kombo kinjwana EP6 donc EP6 donc oh bobo tout ce qui kinjwana nzambe na ngai bato yo man mamono petit wana o bazobeta bandule wana
comme si bah comprenant que pour nous côté dans le monde il faut avoir le pacte avec Lucifer. Voilà. Bah signer pacte. Bah côté dans le monde. Bah ministre va tant que ça bana na bango. Oh les ende. Les hirondelles. Bine fila osani. Acha mwana na hirondelle. Comme camarade na. Ya mwana ministre. Mais yo siko mwana natanga la laïque. Comme camarade na. Et pe vunda. Tala, donc bazo quoi pauvrir biso na système moko. Ngai biso. Tu yeba ki ete ndenge kaka vie na biso alimeta ye. Makambo change. Ah ya. Espoir on a pesa ki Félix na débit pe na yebsi bata sala 90 ans. Batu ba finga nga na mama na nga. Ok, bana poto ba mona ki déjà en avance. Au pesi bango raison. Te koloba te na pesi bango raison. Soko lobi ndengwana les aneti aux autres n'en peuvent question. Na pesi bango raison te ba mona ki pourquoi? Parce que monde la pesa ba une vraie formation. Voilà. Parce que pesa bango raison et ça te que ba monité. Comprendre? Voilà. Ba moni monde la moni si bango état des pays. Position président na bino ndenga zo kende la gouvernement na e bango ba moni on déjà en avance biso moye ba la biso ngoto lingo mekaka ko tala boyoka sans souci ozongi saboye si atula ozongi saboye ba novela no ba latisa biso buzoba moko lingo bima boye vide loin. Et puis, au kuzonga boy modéro, tout le monde va ben sanité na ben sanité. Au zéleta dimanche jour à reporter à la télé, vangouvrement télé, ce qui nini RTNC, il y a Serwana nani. Mamilel. Hôtel, tout le monde va veste, hôtel, ben defao, baliaki $23,000. Oh, na niveau au pays, bazoli abino ba 500 millions. Ba 56 millions bino ba musicien wana bo yembela ka biso basi na bino bo ouais la 23 millions puis ya ebemba bato erebo tika kutu ko sala ba makambo la bozo ba kisa so ben infraction bo kende so photo pour nous mama infraction pas ba combattre bo la ra defao de bozo ma bato mabe bo baxi infraction ndenge viteur caméra li ambongo na biso ndenge Joseph Ali ambongo na biso kasi ba musicien na pe balia ba contribuer ba wera ba bato wana tu ba jibe banani balia ambongo wana ba kofi bango balia ba mbongo wana ale lelo bongo beta na poto place bato ba do souffrir na malili matindeli yo $50 atindeli yo $100 boke ndelo sukuna bo distraire bango entre tabino bo bombi ba foyer na bango ba famille na biso ba famille yo kana kasuta. Moi, tata moi c'est l'équipe na balabala si mazo mona ka soka yekuna net ba koloba yeso alia. OK, ça va bilo mo facilité. Coller comme net lix na Congo. Ba maki kakuyo ba poubelle ezali maki kutute maki za ba avortement ba soso. Bozolia ba soso ba zolongola ba zemi na bango yo ka avortement soso za Nicolas ba maki na et. Ba bilo ko ne feza le bele na mukili to ba sorta ba légumes. Ba bio. Let's place to zabou. Yango na yango place to vandia. Man. Ja. Tata mpongo to lendo. Biso to monique to juif Félix. Asangani na ba garçon nani premier ministre. Soki nani premier ministre na binoko. Wazasi Sama Lukonde. Avandi bazo tambusa pays. Mais ti lelo yoka Thomson et bimé belé na marché ezate. En plus, day wana bolimbi sina l'action musapite. Na la kisaka bango. E bembe na biso wana bobomi na courant. Na accident ya Pascal. Tout le monde ambulance te. Mais tout le monde kaka ba jeep oyo bopesaki honorable. Mais bibembe koufi tout le monde ambulance bibembe zo kota na 207 ya mabaya. Na pays ya ba intellectuel. Na pays ya ba to ba français ba la tela biso ba cravate. Mais vous ça là ba ventir na pays président de la République. Récupérer nos jeep pour nous tekango 500 jeep
Ce bokamati 100 ambulances na kati ya 500 jeep wana. Mbongo ekotika la. Totika na 400 jeep. Na 400 jeep wana tolongoli sous 100 jeep. Tokamati mbongo longo totie mupanzi tokosala ni na mbongo oyo. Oh mbongo oyo tosomba ba camion lokotaka ba matiti 100 car etiami wana. Ba ambulance wana comme eza 100. Donc normalement il faut tous aller na 124 ambulances. Na chaque commune tous na 24 ambulances tellement na ba coin. Voilà. Ce qui problème intervenir mbala. Mbala na Maroc ezandengwana. Na Maroc suga mutakwe ambulance rouge eza na coin wana ngezwaye. Bana mutu baye bakate batu bakufa kato batu bakwe ka bakao. Mais biso mutakwe bakati bambu batie na katikati bakamati bashi batie bazoya ne bembe banda kisenzo ti na morgue njili ante tato zana ba jeep ba 500 jeep ezo kabama na pays ba mariage ezo sala maya ba neve na bino na ba nièce na bino bozo pesa ba cadeau danser mais oji se bozo so biso banani na bino pe armango na tindi bino bo révolter te parce que boza dominer na bata ba veste. Est-ce que vous comprenez que le peuple va souffrir? Bino sous vos côtés, bino na kata système qu'on maltraité le peuple, qu'on kangana ba na ba 11 ans. Hein? Minero kangie oyo luka ba kulu. Kanga kulu no as adulte, oko kanga bana na biso pourquoi? Allez bana tant ba okende una so baza 14 bana, ba mama tellement ba bangaka 40 000, 20 000. $50, $30. Bozo sala par rapport ya maman alati moi bijou, il faut 500 000 francs. Bani okangisi bala rwana, oke ko renier nango na ba. Major. Ah! Capitaine d'armée. Yo bana no bakangi bango. Moka nini oyo bozo tela biso tangu toyeba ka ba soda bozo tela biso na ba soda musu komone mal à l'aise ngo oko sala ngo pona bana ya miketo pona ba mikolo hein di pays marque nini oyo président na biso grand frère na biso alimete pourquoi totika biso to vivaka neti bantunga na wese hein bolingi nini na biso boza bandoki ya butu to boza bandoki ya moi hein. Bozo paré ba passer biso ko na ba distraction au monde lobby Fayulu abimi Bemba abimi Moïse abimi bo fotenga bo ina mais bo sali ata boulangerie te ata na selembao so na batambo bakenda wapi bazana no siko na ba loge bazo sambela ba polo na bango ba mbongo na bango tango ba ko pesa ngo pa ba to eche trouble et si bazuizu ba paquet ba enveloppe yanga ba vandi na nsui président tozo ki pouvoir à sambela na stade des martyrs na ba ko sambela ngo ya margeni batike mboka na maboko ya nzambe et lelo situation tozo mona est-ce que mboka ba pesa mpenza maboko ya nzambe to na maboko ya satan pona ba situation to mona to ko loba teke mboka za maboko ba pesa ko mpenza maboko ya nzambe nga lobaki ya président Masuka linga yo kanga président de la république vient na biso Chilombo mwana ya père na biso Tshisekedi na mama Marthe nga mona ko président na onte mena mona ko vient na biso yakine mais neni ba petit na yo nengo yebela ki biso vraiment ti lelo to defaka mapa ti lelo to lia ba tomate ba kata na linzanza litungulu ba kata tomate kute pola o esimba kana wangila pola comment toujours kolia te vient na biso alimete tala yo ndengo komi na minute muke ozala ino munene me marka munene no et comme il m'a ya mutu amona kama solo bala mais comme ça biso ata moi mukende ngwana vie au pesika ka 100 francs ba pesi yo 15 paini so ke tika lo bois kele ngo basoso situation ya prière à stade des martyrs batike Congo na maboko ya nzambe so batike Congo na maboko ya nzambe ne stade des martyrs ba benga ba pasteur wana nyonso ne stade des martyrs pe kaka ba benga pe biso to ba benga nganga moko to beta prière pa nzambe pour te yeba qui est le vrai pasteur. Man, président Ibaï naïka pona kokisa peuple mona ke na sambeli mais bato ba sambelanga
bata ba science kaka donc bata ba ndako banko ba boso ebe pourquoi ozana bango fala luka ba président ako kende ne pe pa nganga ako kende ne pe pa magicien ako kende islam ako kende Jehova apoza moya batu nyonso voilà sikoyo bonzambe na biso est-ce que il est président de la république azo yebisa bango ke o bo saleza yango te il pas dit mbelika na makambo ala pa yebi ke peuple ezala toujours ya kolala pongi na makambo ko sambela ya Congo eza ko sambela moko balalisa biso pongi po lobi bango barenyaka eza ndengo wana bande kuna biso ba médecin mususu ya ba excellent bazana ba poto ba kosala ka ba 30 ans kuna te voilà ba professeur excellent ba kosala ka ba 30 ans na ba poto te ba zebele suba yawa encadrement mais vandi ba salaire na ba mandenge yala toi na ba médecin ba docteur Maonso docteur John Maonso c'est mon papa voilà Aza en France Aza médecin directeur mais congolais Mumba Tangidinga mais tout ça na ba sorta ba tukuna ba directeur ba ya nini ya ba Bosch mwana njili sikoyo batongo sikoyo baza ba 4000 ba 5000 bazo yate ponani parce que les Européens avisent le système dans l'Afrique dont l'Afrique est le centre du système bazo boma biso vivant man ata soko kufi corps no comme une roquette. Comment expliquer ça mutake na place ba okausa o te bo pesa mbongo to bimise michopa kati famille bimise mbongo ba pasoli yo katikati bazu michopa ba tiengo na sachet ke diewa batumbango bakoti yo babilamba batumbango na sima bayara bankoiko bo liaka ba poso ngombe yo kaso liaka poso ngombe waso ngolo eza batu biloko wana ya batu bongo yo mituna kate ba meru wana ba poso na ba miloko kati batekaka et uta na batoire place ba bomaka trongombe mais ba bareza kombe na kineteka boro wana pasachone la famaka grave ba morgue za na ba pompe moko ba pression so si ba laver sous ema mutu ba longoli ba michopo la ba nini yo mona nga ngombe pour basangisi na mwa ba poswa méthode ya mabaninga na biso batwa yango la Bible lobi il est bien de ne pas manger de la viande pour ba yeba que na dernier jour ba olesa bino baninga na bino bato toujours vivre na bandoki ba médecin bandoki ba soda bandoki ba politicien bandoki siko biso bato ya nzambe bango ba vivre ke bato komba bima na butu te photo kemisa bango to bara bango ba sentir et pe magique kati singa courant traboziki ba effacer binomba mo sans ambulance sans croix rouge sabotage tant ba doit kufa na simba zita boloba ki avion na ebisi na avion ko bomba batne pe magique na minute mito ekatani man mamona ba président mingi aona na Congo pourquoi toza na centre mo spiritualité oyo ekoki ko sunga ba président na biso mais obeta sete mingi na kamba et puis tout le monde ba président mingi o ba kamba Congo ba kenda mingi na kamba mais après ko kende kamba pourquoi ba sala raté au peuple lingi c'est craigné ba ngenda o mona kuna vraiment o sala raté que no ba sala que o vraiment peuple lingi mais ba kenda en kamba mais bino bozo tel sala biso toujours kamba est-ce que lo malunga vraiment za na kamba mais à part en kamba président utaki na tombo Jésus papa nanga Zoé Matoko président uti na tombo ya Jésus kutu na mona kineta chaki fleur siko muta uti nkamba ekokite makesu tombo ya Jésus maye makambo e changer te foto bandana na tombo muto bino benga nzambe Yesu Kristo pwani ya uti kuna mambo e changer te aya kuna utafuka bakia et puis na place mususu tomonaki akotaka na mosquée moko alongolaka ba sapato mais na kamba tango akei na fête na bango azalani na ba chaussures suite na oyemo oyeba to fermer parenthèse les ama kasi trop son ami na ndo expliquer bino ba dimension. Alors pourquoi siko kambe ko former et ko encadrer ba président de la République na biso na spiritualité te
parce que solo spiritualité parce que dans Kambango pour que ils ont formé le président de la spiritualité pour basangisa alléluia amen. Batiapé Jésus-Christ qu'on a envoyé spécial à Simon Kimbango. Kimbango a envoyé spécial à Jésus-Christ. Qui vous a dit ça? Nana Epsibino Kimbango a envoyé spécial à Jésus-Christ. Nani? Hein? Mais est-ce que tout le monde est à la porte à Kimbango? Voilà. Hein? Simon Kimbango, église des prophètes Simon Kimbango, église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbango. Simon Kimbango. Ah, man. Batankamba place on a mona teke général biso. Tous ces belles libanda to lingaka pe bolongo le loko wana. Pourquoi? Mais Jésus a kokotinda jamais tatana ye. Yango monitang la nobai ba chinois ba sambelaka Kimbango. Bat ba bien mais yo za mutaliboma. Yo za ba chinois sambela Kimbango ndeni mutu mo akomela nga bon. Tala de bango bataka. Mais Europe on peut changer bino ba mentalité de man, hein? Ah. Nous avons savoir vivre mon alon de Koboni qui m'ezali mais yondanga nini ozolo yo bezongisa qui m'ezali mais yondenge nini ozolo ba sa manière enfoiré yo ga isoko tanga na ote yebi ba makamba solo te normalement de to matin avion kiti kunande o leki bateau batikali yo lettré manque de manière benga le sumo kolomusu ndengwa ngal faut benga ngolo bina man mamona makambo lobina émission zo bunda trop sombata ba secret sombata ba ji ko benga ngana makamba pam pam bato lie ba poiro na ba matungulu na yo ya na ni ozoro ba kimbanga za nzambe yo ke bana yo voilà. Man mamona tozana est toujours ndenge bozolanda en tout cas ba question na bino ba réponse nango pe yango tozo tuna kaka to fermer parenthèse makambo wana ya nkamba wana mais oyo pozong sa batu kuna yango fona tuna ba to la kisaka batu kuna po eza place nzamba zalaka mais place nzamba zalaka tentation ezala makasi voilà batu tout bazala pembe na papa diangenda baba na mfumu diangenda baba ndoko salisa papa ba accident na mituka balaki bandoki mais avant bakufa basenga babolimbisi bale même batu ba remplacer pembeni ya Simon Kimbango kiangai bandoki na bandoki batu mo ba esprit mabe ba pusani pembeni na nzamba otala wanzo mona kaka tabayuma kadia mpemba papa mamona epsa bango baba tout ça comme mobega nzambe na ngai bangé. Et pourquoi ce courir to ganga et courir mais pourquoi? Parce que c'est la lumière fille. Nzambe tanga salaki lumière nzambe mo passe pelaki mais pour le moment na Congo to ganga le secours yete po ya kasute mais facture zoya tala bakanai couré yete mais facture yé ma yete facture yé est-ce que et pas ba ministre na bango ba kota ba katata ba mai le bango ba sala makamna mo nyo sezo fele biso ba kono pays to futaka. Tela ngala ko teleme l'élection 2023 peuple et qui n'a pas voté pour Félix Akolekane kaka. To ke na biso te wala ba sa la biso les na do teleme l'élection tour fa. Aventir mo ba sa la biso. Bolibo sa l'élection si bo bimisi ba Monisco na payo. Hein? Unité de soldats sataniques. Boutique on a payé, ça fait 18 ans, c'est 22 ans déjà. Bah, 2 milliards, c'est combien de dollars par an? Il y a un mot cannabiso. Pourquoi vous avez tu vas comprendre la vie sociale? Il y a un mot cannabiso. Ils ont bébé pour binobo chambon na ba poche. Mbongo ki muta sakai nango. Et si bolanda ebo yebise ke wapi mbongo sakai nango? Si balanda ki mbuta wana ba yebise ba fulu atiki. Et pourquoi ba fulu? Et si balandi ba kimbembe mazunga. Ba kimbembe mazunga na si balandi bango mbongo onatra. Et si balandi bango bozo salaka neti bozo poser ba jour raison pour ça na biso tozo daye bozo ba makambango te. Tout ça là-bas, il faut tout tourner. Même Joseph Kabila, il faut tout tourner. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Hein? C'est beaucoup d'argent. Nazaki président de la République.
démocratique du Congo. Tokabula la Rwanda. Pourquoi bafoule les aussi là ti? Bafoule basolo na nzela. Bafoule eza ba plateforme satanique. Au moni po esprit de mal et tambola na mboka na bino, il faut ba salité za la partout. Faut ba salité za la partout s'il vous plaît. Puis basolo zo la mukamba moko kuta na odeur mo ya dimension wana zo kende na ngwana eza ba dimension moko il faut to parler sur rango be mission ezebele. On a lobby quand même tata mpongo lendo zo lokumu. Na ndenge na bimisi mo pepe oyo na tango oyo bombelanga ba question wana na moni ba question ezali mais à la prochaine pour batu baza la abonner na chaîne oyo na tolobe la vie voilà oloba na tuno question pourquoi ma liwa des fois na ndé ba kundi to monaki man mamona olobela ki yango te c'est comme si il concerne qui ote pourquoi mais liwa ya des fois Jésus-Christ en baloba ina yeke non. Oncle Lemina d'ailleurs laissez les morts enterrer leurs morts. Mais des fois importance n'est la mise en Nzambe zate. Pourquoi importance à mutu? O Nzambe mo akeli. Pourquoi? Etamboli na ye. Nandenga za ila kina mukili. Bo bando tala ba film na ye, o bando tala bo moto na ye. Nzambalo ba ene soko ye na mukili faut za la forme yana. To nzambalo ba ene soko ye na mukili o yembela to ba amour scolaire, amour ya bana. To tangane na mikanda soki ndengeni to la pacheke ya ambiance to kotuna na kaka yemba banze mo marquer banze mo nemi soso soki ba yembi ka ben sanité ba viana tout pa ke panzambe te yango mona inutile ya kokota mamu na ngoloba makamune kote nini musoka la mwana nzambe ba lia mbongoni ba lia mbongoni po ba yibi bango tu ba okufala ko ndenge yepa kufeli comprendre donc ba makambu faut oye la biso makambu yo ba Kabila ba Joseph ba Félix ba gouvernement zo ya ko sala peuple yo biso to moni sa peuple vérité kasi faut au monde ça peuple vérité pe ba musicien pe nyonso eza parmi ba eza ekebi ma mutu musuta watali bango makambo lobi wana baza ba ambassadeur ya mabe nzamba tinda bango mingongo na bango na yembela satate. Ce que tu as, on a pourquoi télémina, aux autres télémina, les musiciens, les musiciens, les autres télémina, les musiques, au lingi ba bimselango loi moko na parlement. Détruire le règne. Oh le baon zela qu'il faut mentionner kota. Mentionner fait kota mais moi et puis ba boyango exacté. Parce que yango mutezo ko la lisa biso pongi. Tozana banzala metango yoki kuna soki Yamado ba dance mova ya bensa. Elo mo bimi ko libolongo. Soki mabolongo. O talande mutato binelango déjà et ça me liba masanga. O talande kono moi sindenga zo binela o est-ce que o ma robala na vie na ye. Ah ba détruisa biso na niveau congolais azuko kavoir même ko enseigner moi na nete na mboka libanda. Aye ba culture na ye. Lelo soto mona mwana muke ya mobali na ndekone ya mwasi bazo sala rapport sexuel na kachanda ko ba parents bazate eza éducation ya mabem ndela zo kotsa bana na bino sanke boyeba parce que congolais qui dit ba azo kolisaka bana na poto mwana kompe tata na poto ata 2 3 4 fois ya kine zate au mwana sala ta 3 mwana kine ya te ba olia mwana ayebi yango te mwana ayebi ba congolais mingi bakabi pouvoir ebele bana ba malia bazonga malia 4 ans avant de suna mari 4 ans de mikin relativement qualité vous comprenez donc tous à la maïle tout bangaka tata mokeli. Alors, ni ne otali sabandeko et surtout pe jeunesse aux arabes jeunes ni ne otali sabato pour que tout clôturer na biso émission. Nga eloko nazo tali sakaka bandeko na biso o bazana kisasa ba kokoka makambo te. Mais oyo ba bengi ba combattant na poto. Voilà. Vogue na bino zo diminuer. Ponani. Vogue zo diminuer. Il faut continuer tout refaire le quoi nango et ça bibende la bangota et ça yabiso donc mon élève va sentir occupation oh yo la mboka oh yo il faut si là Boula Mouka mes frères et sœurs combattants combattent
bolamuka bolamuka tobundela mboka na munoko na kofinga te bolamuka bo continuer ko expliquer batu na ba YouTube na ba niveau pays comme lelo 2 semaines kako yo pays niveau Israëli. Ah, nous sommes des pauvres mais bazo utiliser biso na morgue boke ko tike bembe babandi bino na 25 000 pour na muta ko laver corps wana corps ekufina ngo pona ya ko laver 25 000 ce peut bo pesite corps vandi libanda ba mo sabotango mais si go biso nde na ba famille na biso to zwaka décision muta kufina 9h 12h to ke ko kunda ya kene pe morgue te to che batumba ko vide nango ok na morgue auto pasola mutu na bino po akopola bakotie ba bilamba na kati mais botika mutu azonga ndenge nzamba saela ye ba michopo na bozo ke nango wapi. Comment expliquer ça mboka mobimba tozana mabaya tozana banzete mais cercueil zo banda $400 mais ekekota na mabele bokunda biso ata 100 cercueil libulu na nécropole $2000 mutu wana buta kufi banda bota mati ya komi wana asimbango te mais na libulu ba kotile pona $2000 makamuni bolingi ko président de la république bolingi ni na mboka na biso votre responsabilité au kundaka biso c'est rien na Nigeria ba kundaka bato fele cercueil vraiment eloko libaya ezala mboko yo cercueil fait bandaka ba $300 mata boko kate pe kaka prix banda le cercueil 25 000 francs oya boya sala nete ngamo leta na to sala boke na politique oh soki nani ba benga ba commissaire du peuple ba député wana salaire vraiment $700 soka okima kimi na ye monsieur salaire $2000 bochevement député 700 monsieur atangisa ba petit na bekol na biso ba sen laïque ba sen bisumba $2000 total siko bango ba député soki ba oya suba koma ba monsieur tellement bocheva salaire minene bango tout ba bwa kisi koto wana président yo to ko chata ba $15,000 ba $600,000 wana eze belete na mutu azala ki abanda ko zwa balara ngo neti ya mboka na bango nini bolingi nini na bisoko tala histoire mukoto ko kutana na bino batu boto diriger biso devant Nzambe mukolana na Nzamba nga comprendre te mutolo la na to zwa muta fachaka boyete pour na ko bimisa trouble boko kota te bino ko kota la royaume Nzambe te poza batu mabe to komi ba grand to komi ba na ba âge moko ba 50 ba 55 ans ba mariage zate kaka na ba pala ba père et puis donc nazo comprendre c'est nazo yeba ndenge na ko expliquer ma ba payo te ba mariage zate to balate mais bino so bo vandi na parlement na bino to ba baga ba mariage po bozo ba mbongo fele ba yuma boko ko lukalara ko ba ila basi comme politicien le ngoba ndo sala ba fête na ben terre ta anniversaire à moi na faut za likola me miling bozala na la rwana bozela c'est toi le pays oyo to yeba bolakisaka biso ba alléluia te to yeba ko sala ba grenade ba bombe ba nini niveau parler du peuple linga ko koila nga mana ko lata ngo na ye ko mi koisa na nga mutu kuna doa to kufi biso tout parce que vous blaguez avec les gens. Tolemba bino te bitumba na biso eza na munoko eza na ba oyo toto bimisa boza vraiment batu mabe tokanisaki ya wana longwe na place ndenga longwe na ya ko bandolo bapeke bobo ma bangombe na na chaque commune bangomba on pa kabile mona na kate kaka bolakisi biso na télé 50 oh 28 000 têtes oh 12 000 têtes ekenda wapi akamati fikini na biso abomiango asali fikini na ye na kingakati poko ta $5 mobuta sala kango $5 ofele obomi jardin zoologie osali ya yo kuna yo na mwasi no bomelisa ka balion nini bamiliki na babiberon lion salamalia ka ngombe comme bino bo miliki le 4 ozolesa o melisa ngombo kangisi pe photo kongola zo commenter Nzambe na biso mo bana na biso ba mela miliki tazo banda na masango ba beti kaka bui kaka na tongo mwana zo kola bongo mais yo zo melisa lion miliki
boza na quantité miliki ya ndenge nini bana diabulu bana satana boyaki mpo boniokola biso tokolemba bino te. Voilà, merci tozalaki na Man Mamona. Ce qui vraiment qui m'a emboisé loba, beaucoup tango doute tolingi ba débat. Muto akoya ko contredire Man Mamona abenga na to lobe la vie. Soit il est canopé ba place mususu mais ko tala. Ataza PPRD. Ataza muta IDPS. Ataza mutu ya Fayulu. Ataza muta Bemba. Ataza muta Moïse. Boya na zo luka bino to sala ba débat so ibatu na bino basali nini na mboko. Pain d'Ivoire eza ya bendie, eza ya nani? Fayulu sasa ili usata boulangerie na Kimbanseke alobaka za mwana njili. Asomba 4 parcelles à la boulangerie à Kitsali, pata 10 francs. Après, tu vas voter. Autant si là, nous va voter Onginda. Après, on va dire que tu sais, c'est civil. La Faden House. Ah, kuna place, tu vas là, là, nakuna. Waneze le président Rosan. Faden House, ngala okenangwa. Aya kosala na Kimbanseke tona kota ya nini ya Selemba ba côté moko boye. Ba Sangamamba. Ah. Bokabuli ambulance entre tabatu bakufi na courant ambulance bokabuli ba jeep batu ambulance ke mema ba mort ezate. Nem te sozo comprendre. Voilà. Bofani abino pe na ba parler batu bakufi. Liba. Allez 207 yezo mema ba mort. Ah, peuple to lo baté ki liba. Bozo lo baté parce que alléluia ezawana. Ba tieli bino sous couvre fait pour ba yebi bokola la 22h bango ba bandi 23h 6h. Nous avons évité le couvre-feu dans un système, nous avons planté vraiment nouvel ordre mondial. Ce que Koki Samia les Sili. Donc, tout le monde a des réseaux sociaux, des Facebook, des propositions, des propositions. Voilà, merci Nabio Nyoso Bozala qui branché et puis connecté pour nous Rolanda Biso awana tolo belavi na Man Mamona et bo contacter biso ba numéro ezawana toujours tolo belavi. Merci na bato Nyoso bo soutenir Razoé Matoko le sénateur à vie de la presse. Merci na Papi Gen tolo belavi, merci na Maman Congo Erga la bénédiction divine. Merci na bato Nyoso o bolanda ngai tolo belavi. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!